nini lisusu Toronto City VIP de Maluku ye lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni ngala lo bansa mutema tokokoma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place na za tiomona presse topasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menavanika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Amen. Voilà, donc vous avez rabino moko, c'est vrai que les alliés dans cadre moko habitualité. Vous avez la libanda. Tout le monde frère Jean-François, il faut que tous au moins vers moko. Donc, mais voilà, pour la bino également, pourquoi pas? Tout ça la moi et locaux pour la coédifier la balance comme habituellement. Donc, vous avez la guitare. Sodome Gomorra ande bozolandi. Donc, il y a des arbres vraiment aussi d'actualité. Donc, Nzembo Asuka frère Jean-François Fongue. Oui, frère na katiote olibili kamba Sodome Gomo. Na kanisi kolutu na biso ya libe kilita bembo. Topesi mbote. Amen. Ya lobi abi amoni nzembo moko te rumba moko te koleka nzembo. C'est un expert, hein? Il y a un expert en musique. Ouais. Voilà, donc il faut prendre ça vraiment en considération. Quelle grâce. Sodome Gomo, je vais battre Bandimiango, Makasi. Amen. Et les Kenga na battu la ressource oyo balobela ma musique de balobela bon ezaka ba œuvre ya Nzambe mais d'ici là pe ngai kaka na frère na biso Papi Gen tozo préparer parce que liba na Nzambe ba sengi biso frère pourquoi pas aussi la biso Nzembo ya libala pamba te tant to sala ba mariage to zana Nzembo to rana Nzembo te Yakobina libala mon frère c'est la biso Nzembo libala to sali rumba moko ya kitoko to mbeka na frère Papi Gen mikolo to zo lambango et puis to sali pe Nzembo sous dernier virage pour la générique émission frère Limia to yembi kitoko pour na bana Nzambe kala mente d'ici 4 matin bo kozongo na kombo na Jésus Christ vraiment Papi Gen mbote frère na biso Sikazali Papi Gen maman Erga na bébé na biso ravi que Dieu vous bénisse. Quelle grâce. Voilà donc na menu émission na biso lelo dans la deux sujets de relobela awa limisa pe frère na kati soma le loba parce que to zape na moi matanga ya frère na biso frère Tanguy Bangala voilà na sepela ko benge pire petit voilà avec voilà l'équipe na biso donc abungisaki oncle nae abungisa noko nae donc bato bolingaka frère Tanguy beaucoup mêlé à na Facebook. Voilà. Vous présentez la condoléance à un téléphone sous un numéro naïf et vous avez bien. Quelle grâce. Voilà, donc rapidement menu dans la décision de développer les lots Awa. Sujet Liboso, ezali par rapport ya Bisimba Simba, ya Bakisi. Awa Toromira Kolobela ka demso na biso est-ce que Kisi et Simba ga mutu nyonso.
tabi kisi simba mutu nyonso est-ce que mutu nyonso peut simba kisi est-ce que soko pour kangi mutu na kisi est-ce que ekoki ko kanga n'importe qui donc on me rappelle au développer la carte d'émission na biso par rapport à ba fétiche na comprendre frère Olobi est-ce que kisi et simba ka mutu nyonso donc ça ninga so na bokolo kisi eko simba yo voilà donc kisi simba ka bango simba te ato boakeli ato kotua be simba ka bango te quel grand est-ce que simba mutu nyonso et puis est-ce que mutu nyonso peut akoki ko simba kisi ça dit ko kepe ko zoa pour la maman na yo et simbipe est-ce que mutu nyonso ko simba kisi voilà le sujet à biso ya liboso et puis deuxième sujet frère Jeff Moyebi azali ancien musicien oyo ya mokili ya yemba na mokili donc la sujet moko awa ya kokima ba musicien na kata poto soki ba groupe ya na poto pour moi 2 3 4 bakimaka tolandi awa Weranson ayi na musicien na Londres Théo Kige voilà donc quelques-uns bakimi notamment Café Room Bendani héritier wa tapé ayi na ba musicien na ye Théo Ki Bercy et puis Oliver également peut neti bastali penzela na bango. Pourquoi de l'autre me rappelle que sur la carte d'émission pourquoi ba musicien bayaka ko kima na poto so ba kela bande no ba kima te so ba kela ko so ka ba na poto fo ba kima to me rappelle ko développer ngo parce que frère Jeff azalaki ancien yé mutu ko azali en tout cas mieux placé à expliquer d'abord biso qu'est-ce qui se passe pourquoi ba kima ka so ba awa boye na groupe puis ba sina ko na ko so na biso to yé mais ba kimi qu'est-ce qui se passe on les a dit deux sujets na biso au début la émission na biso le frère. Voilà, donc avant de côté la carte à sujet à l'émission d'Abso, tout la langue Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Voilà. Frère Papi Gain. Vocal. Oh, Nzambe. Amen. Mon frère Papi Gain. Oui, que ma soume comment est belé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongé. Donc comment qu'on vivre Sodome et Gomorrhe. Sodome Gomorrhe songili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorrhe songili susu Sodome Gomorrhe songili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswa na ye règlement de compte ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci akoya lokola moyibi moto akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55 verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bah ma benne konangai. Sodome Gomorrhe songili susu Sodome Gomorrhe songili susu mabe koma malamu
bato bakoma kofingana lokola banyama. Voilà, Sodome et Gomorrhe, bah va découvrir dans la route, ils ont toujours dans YouTube, bon partager, bon yoka comme bolingi, bon télécharger, dengue bolingi donc kuna droit ils ont raté. Nous sommes sur la yang. Ils ont un site frère Ali, voilà, donc bon partager, bon zoango donc papi gain frère, ils sont dans tout le bel la vie. Voilà. Bon zoango, bon partager, ils sont banzé ensemble, toro te kangote. Nous avons pesa, ils sont pour nabino, bon comment on a ba voiture nabino, bon comment on a ba ndaku na ba fête, c'est pour vous. Voilà, Sodome et Gomorrhe, frère. Maté à Makassi, donc Sodome et Gomorrhe, mon kilo s'est commis à ma baie à Gosalate. Surtout dans la biso, bah là au botama, je crois que ma parole là, ma responsabilité à Makassi. Ah. Et pour encadrer bah la biso parce que tant que bah biso bah au là, monde comme encore il y a ma baie Makassi. Donc c'est le moment en tout cas ko éduquer bana ko danzela pena ça dit que tant que ça moi la mukeka la nenga zo ko il faut ko landa bana biso. Amen. Parce que mon kilo commis à ma frère donc le monde va mal. Comme très mal. Voilà frère. Amen. Tout d'accord d'émission na biso mais tout monde est là quoi. Tout est bien aimé tous ali banda. Quelle grâce mon pépé moi. Bien aimé tous attitude de prière tout monde là tout bien mon colo mission aya au kamba biso pour être tout te ya bino bandeko ya biso. Au nom de Jésus-Christ tout monde li. Père éternel merci. Merci Nzambe na bomo to pamboli kombo na yo to komisi kombo no papa olobaki qu'il pleuve qu'il neige papa biso to teaka liloba ezala libande ezala kate ezala wapi papa to ko teaka pote bandeko ya biso ba to yeso kufela ba ka son de la trompette bakabona na batu ya mabe pena makambo ya mabe po eti babikisa milimo na bango papa to tiki message na maboko no papa mona na nyonso ko ka message o pambola Nzambe message ebota ba fruit na kata bomo ina bango papa to tiki na maboko na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Quelle grâce. Bien-aimé, ningana, ningana, bandeko nabino, on est là. Tout le baki nabino, nyonso tokomona, nyonso tokoyoka, tokobimisa na poisa, na bitu moko kaka, bana nzambe bazala sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, tout le monde a émission nabiso toke na thème nabiso à liboso oyo ya bakisi ya ba fétiche je crois que bolandaki liwa ya leki ya feregola on a musicien na egigola ndinga kufaki ba révélation ebimaki wana ça là on déjà émission moi ndenge yemoka kenepe ko simba simba et comme ono ya na epe alekisi atumit ya to bit dossier o to minga pe ko loblango sur le lo awa par rapport à ba fétiche ya bakisi. Est-ce que Kisi et Simbaka Moutounyoso? Est-ce que Ouriko Kara Moutounyoso na Kisi? Est-ce que Ouriko Bebisa Moutounyoso na Kisi? On a dit dans le bas, volet 1, donc il y a la première question. Et puis deuxième volet, ils ont dit Moutounyoso a coquille ko Simba Kisi. C'est-à-dire que on décide que Simba Kisi pour ça ma gamme. Est-ce que comment me pénal Moutounyoso Simba Kisi? Pas tout cas déjà témoigner à Michel Moussou, ne baloba, là on fait chef avec le ça sur le lac de Amen. Ici, est-ce que Simba a battu? Oui, il faut que nous ayons un verset moro. Nous avons Jacques, il y a un verset moro dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Il y a je vais prendre mes lunettes pour attendre malam. Pour ce n'attendre ma bé, botika les gars na vie qui dit bah, document ya famille à Léo, ton document ya musala Léo, ton camarade moi Léo, au frère j'ai fait attendre ma bé, mais j'ai mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu. Frère, soumettez-vous donc à Dieu mais résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mon frère, au lobby est-ce que diable résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, soumettez-vous à Dieu. Bien-aimé, Nikitissa. Kabonana vie Yamabe. Ba camarade Yamabe ou ba memara vie à distraction. Ba camarade mi pe ba zarabandoki frère. Comme une famille na bino kindoki ya famille ba tindelo camarade mona ninga kindoki yo yebite. A rosala tout cas pour se soumettre au Nzambe te. Olinga bloka mokili. So tango yo ko se soumettre na Nzambe te, ozo fonder ba porte à vie na yo parce que diable azo kota na bomo na yo. Tango linga ba lekisa yo ba ko zwa yo pambate na kati na ozana ba porte belé ya efungwama déjà. Ya moni que diable akokota pe akolia yo frère. Ya mona ba famille belé ba papa ba lekisa bana.
bana pe tamso balekisa ba parents pour na succès tamso pe papa lekisa bana pour na succès tamso balekisa mwasi na pour na succès et puis na basi muso lekisa mobali ne pour na succès muso balekisa ba camarade na ye ozomona frère ponga na muta pembe na pembe so tele même ba wenge frère ba wenge wana ba boma ba camarade na bango vraiment ba boma ba camarade na bango ba oui mutuloko Martin Likomba kufa liwa ya wenge ozomona frère baze belé bakufa pona wenge batuloko ba wasenga kimpuni bakufa pona wenge faut la preuve aussi parce que nazo bisayo batuloko ba Ibrahim bando benga ye Modibi production bakufa ba wenge batuloko ba Lisi Baba bakufa bato belé ba Blaise Kombo so na quartier latin bato belé ba camarade ba parents ok na ba vivre wana frère pour la nini bato bana besoin de succès ozomona et puis bazo lekisa bato wana po bato na ba ni to tangi awa résister au diable et il fuira loin de vous tango yo zo funga ba porte na vie na yo ba kolekisa yo olinga via ba camarade olinga via ba ya ba musicien atambola na mutu pamba te okoza pe infiltrer mo batilo salema be donc il faut ayer ba kati na yo yo yebaka te ozomona ako utiliser yo vraiment le bomboka yo oui mais frère donc lobby ozoloba il faut que za nzambe pose à la protéger voilà mais tout le monde a besoin également aller dans nzambe te à distance mais ba ko kapé l'exaider ça arrive aussi frère nzambe ngamo naza exemple parce que azali na million wana ba million ba mekabe ba musu ba koka pe ba muti naza exemple mais ba sambela raté ba melaka ba masanga ba la impudicité mais ba ko kolekisa ba frère mais yani ni mutu wana aza na mission moko nzamba aza na mission moko na mutu wana nzamba yebi na moment moko utiliser mutu wana ngamo naza exemple na bete na ba orchestre wana voilà ngana bimana masu nzamba so sanga ke moi so zandoki na tongo pe na lamuki na ibiseki yo zandoki voilà donc ça veut dire que benza ba protéger biso moni to temona ba camarade muso moni ke azana misala mabe ye atizarande étoile na yo ozomona yo mo zubina révélation ozomona donc ça veut dire que benzambe ndika ndolobi donc nzambe a protéger ki biso po ba ki ke na moment moko boy ako utiliser biso voilà mais mabe nango eza ndenge nini il faut ko ka pe mbela donc ko ka pe son ko ka voir nzambe to ndebso tozolo ba boy pambate nzamba zo protéger yo mais ce soit lui écoute yo nakata makambo wana mono keli felo voilà yango monike il faut que rappeler mongonga nzambe yo ndeko na ngai oyo yebi ki nzamba protéger ko malgré ba via ba be osala nango mais ils appellent na temps moko yaka pa nzambe pambate pour se peut lui écoute yo au mona no nzambe te voilà mais frère baso alo baka ezali protection également à famille pezalaka ah oui oui ya bokoko pezalaka oui ezali dans ba lignée mususu famille là jamais ndokero a touché bango oui protection ancestrale c'est à dire qu'il y a bokoko ba génération de gens auto benga ba lien frère olobi bien il faut ko kataka ba lien mais ba lien mususu appuyer ba protection o ba so ko loka bango te pas la protection bokoko amen oui frère na kotanga verset mo avant na répondre yo bien mais na po biso de ngotanga mingi na 1 Jean chapitre 4 verset 4 yo notanga et je le au nom de Jésus-Christ vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendants prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok frère, eux ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, c'est lui qui connaît Dieu nous écoute. Vous voyez mon frère, c'est lui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu nous écoute pas. C'est ainsi que nous édifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est ainsi que nous identifions voilà l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Frère, ok, comme le bien, babike, bien aimé, biso to longa déjà dans mon kilo oyo, frère nangai, celui qui est de Dieu. Ayo karabiso kwa nzambe te ayo karabiso te ça veut dire frère na makambo lobi nanga otulenga suni protection à famille voilà ancestral bakoko bokoko ba lien pas ba lien so bakata katende balobaka voilà on répondre nango ezaki ndoki ozomona soki tamsusu yo bakanga yo na protection ya famille yebaka ezaki ndoki soki ngai nazana kindoki makasi koleka yo na kozwa yo et puis protection à famille peut être nini ça veut dire ngai en tant que ndoki na koti na famille na yo
ils ont la moto à protéger Rabino moto na siko na kolbane pona zo limia albananga te po zo limia pesa ngata msuzu batumi balé à âge à limia soko pesi moto na akopesa limia te ba fon fayo msuzu ba loka ba ronde frère na ebizo ebisayo ça la ndenge wana c'est renseigné ba ebisayo parce que na ndenga na monde ya bakindoki bandoki ba fonctionner bongo ça dit moto c'est important et pas na biso donc soko ngo zo moto yo pesa biso oyo pesa biso loko boy ba ko pesa ba zuyo ce que le roi n'est pas pesa te ok protection solo ezali ya Nzambe frère ozomona bien aimé dit amen Nzambe a ko protéger pesa te loko te ozomona Nzambe a ko protéger yo ezala batelemi liyo frère ezala bandoki ya butu bandoki ya moyi bandoki ya tongo bandoki ya pokwa bakolonga yo te bandoki ya monde physique monde spirituel bakolonga yo te to le bengo batu mingi bazolo na ba internet ozomona bango oh frère chef soki gigo la wana azaki pe mutabakisi yango bazuye tout le monde qui est bozi yango pe bazwa kiye voilà pamba te tango yoza na monde mulili et que mutu wana zo lukisa yo soka za na puissance ko leka yo pas diable soka pesa diable bilo que batu mingi ko leka yo a ko lekisa yo donc ba mise ba lingana raté ba lukanaka ozomona voilà en fait so koti na monde ya bakisi comme fragile en fait on peut dire comme pour mon facile et un frère na biso Ange Poutou qui na pesi mboto mobala ya mama Bibi lobika azobetelanga bi po bango babetaka na orchestre moro ya Manda chante bango na ba celui Sazaiko oyo nani Chanda bazala bando beta pa ya Manda chante mukomso balali pa Manda chante na butu bamoni na kotanga kombote bamoni misemo ya munene aye azobwaka bakisi azobwaka bakisi na ndako Manda chante bango bamoni babengi Manda chante et talentel azobwaka bakisi voilà donc bamisena balukana yo mona ba Manda chante wala malgré une belle voix mais comme ici azo existé omoni donc voilà donc pombate balukanaka mais comment on a pas parce que yo a déjà succès na batu na yo mais pourquoi luka toujours mususu frère eza monde ya kindoki donc ça veut dire olingi muninga muto abimati ka yo moko ozomona olingi epoko kanga moko muto alinga ya bofo diminuer muto alinga ya bofo diminuer donc monde ngo ezala ndenge wana nga na yebi kulutu na biso ya Antoine Mandundu grand frère ya Lufo Godolo Shora Mbemba ye grand frère na biso yemta aboma Shora Mbemba yemta aboma musique wana omoni aye no pota boki clean na ye e Mandundu talaka bana aye abengisi Shora Mbemba na ndako na ye apesi bilamba na ekoti donc Shora Mbemba lata ekoti wana mutu pe beba mbala moko moni falaki basambelela ye akeba hôpital moyen te akeba komona na banganga moyen te ye moko Shora eza na internet sala témoignage wana momaka azaki na maladi wana ya mutu orchestre pe kufa voilà donc ça veut dire pas ni poka po nze mone sala ki loko mobo faut ko kitisa to mona même wenge tango wenge ba ki to ensemble to mona papa yo mna mata na podium pour na ko panza bango kaka wenge muzika ni balete moko kaka praise ozomona allez et panza mouvement donc kindoki de baluki bona butu bakoki bango te ayesi ko na ntoto apanzi bango to ka pe ba lidio ko ba beta les solo to ba keneki ba kesa nouvelle écriture mais il fallait ba beta consommer na papa mba boy papa mba keno king to papa gava trobot nani ba éviter ba to ça mbot voilà papa mba tango zongi atika kina yebo yemo ka sengi producteur ba beta to ba beti ba panzana bamoti lelo ba bakate ba panzana ka poani ba swana ba panzana ozomona donc ça veut dire que na yoka pe bendo so pe aloba to ba longaki pa longe papa mba bango bakisa ba orchestre na bango papa mba amkomso ayi répétition na bango akuta soliste azoka guitare kinango ti lelo do même musique bango bakoma ko yoka na te ti ba panzana donc ça veut dire que frère yango moni que monde wana eza monde ya jalousie makasi également académie ba atabiso moko pe total de pe quartier la terre ozomona ba fond numéro zo benga biso panzani te mutazoloba azoloba mbondo moto zo kate chakra bozu bozu basimbo bwaki donc eza monde moko donc mutu so bimate kaka ngai moko na réunir donc ki monde kindoki c'est ça la sorcellerie yango moni que frère donc le but ezana batu misusu qui se simbara bango et na batu qui se simbara bango te voilà donc qui se zo simba parce que yo posa mutu qui se homme ta soloka baluko na pouvoir bakozwa yo mais soko osimbaka no kisi te ndeko landanga soko osimbaka no kisi te okota ndako nganga te bakoluko bakozwa yo te bakomona pe yo te voilà so côté ndako nganga donc otiki ba trace otiki ba trace na comme point facile ya diable parce que diable na maboko na yo voilà
il déjà adresse d'ailleurs facilement on peut voilà mais ce qui est bizarre quand même c'est que il y a la bataille ça chance ouais tant aux autres ça ici bazu déjà makamno tout mugolo ngali ya po ici bazu déjà le mokati voilà mais ce qui est bizarre c'est que diable diable ça appelle mongo ou à konza bango mais pourquoi soit livre toujours bateau balane déjà un contrat parce que c'est bizarre quand même parce que tant yoké pas diable au signer contrat là on dit même pas condition makamnoso mais à livrer peu peu na mususu ba contrat ko ya ngo mabe ko salela ye au moni parce que diable balba ndokizo bate fait ndokizo au sentiment que papa obomi mwana na yo moko boye asilisi ba université azu musala bien mais yo lié oh si après on commence à battre bambongo mais au lieu monter c'est ça ndoki aza zoba frère nous omona ndongo likambo lo bien ndoki aza zoba donc ça dit yé neti papa na bango lisi fait ça veut dire que ceux qui fait la limite mais c'est moi loba telelo samedi mokolongo la l'air mwana na ye donc ceux qui samedi ou vendredi donc ça dit y a un jour moko ba pesa ka ye batu nous omona voilà donc ceux qui mutana ya pesa ka 3 accident tout le monde na ba pays na biso en Afrique accident c'est ça normal té vous avez mon frère attends na poto au train baluki mundela avant très bimba mundela do a tala ba bilo wana nyoso mais vous avez mon train baluki obi c'est baluki donc ba livraka yo zo livrer moko menga na livrer 12 ne bo mona ki stade de Martin et le canal ya liki na biso ntimba vous avez mon abomé combien ah vous avez mon siko donc ça veut dire que mutazo pesa mingi ko lekayo a ko na pouvoir so peut aller au liayo yango faut que ya na nzambe voilà nzambe za injusteté donc ya juste bien aimé pour na ko longa na mokilo yo il faut mutu matangisa makila po na yo yango na bato batangisa batu makila po ba dondwa mais biso sikoyo ezala na le roi des rois dit amen atangisa makila po na biso frère mo zo musala te po nini po makilo zo ko tangisa mo kontinga tangisa ngo po na yo do musala po na yo okozwa libalo okozwa bano okozwa frère pambate mutu atangisa déjà makila po na yo alors tika ko ni ko tangisa makila batu pe ko mimona lifelo na kombo na Jésus Christ. Amen. Donc rapidement on a deuxième volet donc il y a première partie. Est-ce que mutunyo so ko simba kisi wala excusez nous est-ce que mututo kwa qui n'est pas nganga a simba kisi pe simba ye to ka pe ba témoignage asia yo frère j'ai pour ça pe témoignage par rapport nango est-ce que comment la mutunyo so esengé na mutunyo a simba kisi pe simba ye nana ngo azali habiter au simba kisi nana ngo simba kisi te frère na otanga verset moko merci frère nanga na ba question makasi o tout là bien mais dans 1 Jean chapitre 3 il y a l'autre tanga 1 Jean chapitre 3 dans le verset 8 et je lis au nom de Jésus-Christ c'est lui qui pratique le péché et du diable c'est lui qui pratique le péché et du diable car le diable pêche dès le commencement or c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu frère. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est lui qui pêche et du diable. Est-ce que quelque chose est sonné papa? Quelque chose est-ce que mutunyoso akuki ko simba kisi? Nana ko simba kisi na ko simba kisi. Bana nzambe ba ko simba kisi te. Ba élu de Dieu bien. La Bible ko simba ça dit que soko keye simbi pe. Ya on habite mais ba élu de Dieu et aussi mbaté. Ya on tana muna ka batu belé ba yakao. Nazalaka ndoki na boma tata na boma mama na boma batu azote ya batu ngali bite na kota bango doute pour frère moi moni Jésus Christ azalaki na 12 disciples le banzambe lobi yoka yeso lobi ngam na pona bino nyonso 12 mais l'un de vous est un démon c'est pourquoi le bakiango a benaki démon pembeni na ye pambate démon a livré ye na croix aux hommes frère parce que moi na nzambe moko bien mes frères le batamé papa na ngai o ba reva pembe na pembe pour moi na nzambe ko livrer Yesu te frère moi na nzambe frère akoboma mutu te ngandi ko bisanga bi frère yo se nzambe bandaka la frère Jésus na ko mono kaka ko kaba ko li frère ngala na ko kende fete bi na ko na ko tika bat donc motema mawa kaka na ko mona mutu na nzela te na ko kotame bitumba mutu mona yebi te donc moi na nzambe frère Osomona de on dit doute sur la batu o ba osala ba témoignage comme quoi azalaki na livaki batu na bomangi batu bo comme nzambe la nzambe donc allez moi nzambe te aza moi nzambe te frère et puis batu wana ko talaka bango surtout moko azaka na kina ba communauté et puis na ngotala batu wana te ngana boma na monde to mando kende frère you mon nzambe vraiment te peut nzambe te on est go utiliser nzambe ko utiliser bongo te
nzambe ko tanga ko topé prison peut-être dans nzela prison tanga même Bible au mona Saul de Tarse Paul Paul azozana batu ba obuma batu mais Paul obuma batu au moni frère Paul azozala wana na batu ba obuma ba chrétien mais Paul atika obuma mutu ti mais ils étaient quand même avec eux mais il y a tika obuma mutu ni ngapa na betala ba quartier la tête mais na mona sirène na bango ta simba bango moko na bango ayebisanga frère JF au moni biso kuna pour pesa nzemu faut kutana na sirène faut pesa mutu biso ba pesa bana biso ba pesa ba parents biso ba pesa ba master moko ayebisanga aolanda pe ngai ozomona mais ngai tala nano auto que les studios ngana bimina danseuse na ju suspension bango bakei auto que les studios na Afrique du Sud ngakuna na koti boloko ozomona donc nzaba so ko épargner nga auto ngita obeta Bercy ngana koti boloko na Kinshasa bango basala ozomona nzaba so épargner moi na ne toujours frère ezati ki na côté ki pe kuna na sukola ki mboko na makila na kutela ki na sirène na boma ki mwana oh frère donc mwana nzambe wa bomate mwana nzambe frère oh yasa nzambe ba to yeso kufela ko bomate akukati en fait frère ngana lubarango ba bisinga frère JF bene mi mtolongo ki na banda kwa batu yoka to bazo linga ba po bingai na lubaka il falaki mais na stikela osala ngote bene milande loko babenginga babi yo oza leader il faut simba king bayibisi biso maître la bon Lucifer maître lobby ana bezo pese mutu lelo ngabino ba pesa ngundeni ba otanga ba mission yo monaka werate yo monaka JBT yo monaka confité yo monaka ba mission onate za l'esprit ngabi bien aimé ba bisinga ba lobby boy luka mutu moko invité kaka aya na ndako na yo ata camarade mwasi na yo soka kotika na ndako biso do sikoka to tindolo incantation mo sikoyo luka déjà liki soka mta kotika na ndako na yo yo kene na toilette allez au salle incantation wana otangi ka mamto otangi yango mamto to pesa o te kombo na ye après zu liki o panzango bima na mbala moko tokozwa nyonso na vie na ye omoni frère yo tolingo kende banda kwa bato otika nini bikenda bilialia frère tala bala nzambe laissez-moi François Luka camarade no mo tangile ba camarade na bibenga matiko matite benga aniko ani yoka ete anite oh nabi siku ndeni nango tangile ba camarade benga Sylvie Bila aza na Londres benga Sylvie ko bile momo ni makam yoka mafoza bitenga na boyinga oh yoka ipa komotangela ngapi yo pe benga pe ayote ozoma biso bana nzambe tokokati do atenda bakamala amudi mutabenga te ngapi na mutu abenga te asenga papa mandile nous okende papa tuzaka na biso bien ngabi maman Françoise il faut comme Amazon yo ozomona tema toza nzambe tokoka kobenga mutu te ni côté nanga ni côté na ye batona ba bengi ngai ndenge ni ozo umela boy na sinda bango na kokati après ba singa ni bozo photo mona na yo moko zuka saki mo botsa photo mona na yo tango na toilette to tinu l'incantation mo bo sala après 2 heures du temps après fungo la porte à toilette mais avant muta côté na toilette té mais après 2 heures côté na toilette au mona sac wana photo eza souté et tout ce qu'on a mbongo mbongo na sombelo solingi asa ko denga na chose 43 ngazo langa Weston zolanga bo uzomona siko obi na zubina beneme landa na zubina ba futa bana na tandi bina na tsanani non kokati beneme non kokati uzomona po ya ona souffrir mona nzambe akusamu ninga ne mabete na kokate bato ba singa solingi yo tamso yo moko to bebisa yo ngabi bobebisa tanga moko mais na kokana ngati tozomona frère donc likambo tu ninga c'est moi na nzambe akoboma mutu c'est ça ouais c'est ce que akosimba kisi moi nzambe akosimba kisi koboma parce que frère tu vois que tant on sala air moko ba émission to sala émission o le baka tel dans mokilima za nzambe mais ba sala pe mabe mais ba boma raté on sait jamais frère oui baté tala ba tuna tanga wana mais bamsu baza batuna tanga wana mais moko aza wana aboma mais ya boma te ba bomisa ye
ngana ko sala frère tokaki audio ya Gigola alobaki nini na chaque album basenga biso basi basenga donc on yete mto boma mais bazo boma mutu mo azanda bazo boma na kombo na mais yete ozomo ba utiliser voilà pesa biso bana yema bina pesa bana na pesa boy ezape na moko na Bruxelles boko benga limia o pesa ki fere mo sinayo ngamta pembe na pembe soko benga limia ti ngana oselo video na photo na yo wana place ok na ngati il faut la preuve aussi frère na yi mama oloba ngaza mona nzambe Dieu nzamba sololaka aluka benga yo soka bengi yo to sa video na suite mais soka bengi ti akomona na video na photo na yi na kombo na Jésus Christ. Donc voilà, donc moi Nzambe olobi akwa simba kisi voilà akwa collection mutu te moi Nzambe ko simba ne kisi bako simbise kisi ambisi kisi bitumba kisa basi kisa mbongo bakisi moko boy mais soko mutango makila parce que jour kasi ngo utiliser ko abunga soko motema po okukate mais bako boma batu bako utiliser pour baboma batu voilà. Parce que dans le témoignage, j'ai mis ici, moi, je pas Koufa, ma voilà, somme ça, une émission à l'époque. Alors, baron baron qui nous a simba kisi, na ba aussi dans la mission, juste avant la zaiko wana. Mais il y a baningue zo simba, mais zo simba été. Ok, les barons nyonso, bon après ça mais rien. Lui ba aussi pas que na bina boké ensemble, mais au moins na bina bengani yo. Mais ngai ça arrivé aussi ça. Qu'est-ce qui se passe dans le niveau là? Ngai tan ri mona muké. Ami nanga moko. Azolanda pe biso a senga tokena Thibaut marché que nous simba kisi à l'époque tu as ba jeune bitumba na quartier to kizo ba tête to coup de tête to kenda pe to kota na ndako nganga yem tabe ba direction ngana lokitika to koti na ndako ya nganga wana biso to batoni bazaki na kati biso to zeli to kuna biso to koti nganga akwandi ko esprit oh mamo bakati atalinga bima libanda voilà. Voilà. Nayoka souci beaucoup. Nayoka souci. Nayoka souci la bien ngana ratik ba coup de tête, masa tikali kuna bakati ba coup de tête. Ngaso nganga benga na kingai. Omoni, donc ça dit amoni na étoile mususu. Voilà, na le barango pe tongo midi pe poka ponga na mta pembe. Ton na côté quartier latin. Maman mi ayebisa vie abi un musicien ti. Maman tel aspect abi aza musicien ti. Donc ça dit que Aza mondo yoté ko simbate et petit kala ko simbate ndé na lobby to kende Afrique du Sud ngai na une situation to kende Bercy tamba sa 24 ngai na zate to kende nyonso tunga na zara ngate donc nzamba ay panyanga kaka ay panyanga donc ndiko lobby wana oya nzambe nzamba ko sa elomoko mais ce nzamba ko tika yo po oya ko pesa témoignage voilà mais ya ko boma na ko tango mois d'août bato boboma déjà et que comment ko sambela bino mobeso nazo mamba so to mamba lukuta ozomona mais pardon à sali repentance naye akomi ko sambela frère na boité mais nzambe atiko bino boma mutu yo mwana nzambe obomi ama mutu penga na kotongo doute et puis bato finalement vérité bato so ba boma bato mais bolanda mama loba mutu no so aboma mutu et ka koma ko sambela bolanda ye bokomona zakane so za moi si c'est une païenne bomona ka ilateli na ye ndenge na ye omona ka faux pastel asenga ni bato mbongo bolanda mama loba na bino bomona ka asenga ba mbongo ana matia lukuta et pas l'église à bâtiment miso pesa na ngoka nganga ndoke satan na papa na bango satan changer kaka a changer kaka nini aneka na kati mais yesu akomiso aina kota mama nzambe voilà tant que imposer maboko biozo azo bango muno sa imposer le boko te tant que imposer mboka zo yibayo azo babilo na bomo ina yo ndeti obaka na buisa so baba jimo na ba sakola ka bato mama nzambe mama ko sakola te so yuka nde bato balanda masakoli sakolela ngai bon frère naoke kini olobi nini ngasi ba prophétie ya ozomona kasi ba fausse ngona masakoli te ya ozomona donc c'est ça donc batu balinga bakama ndengona ko bozo kota na diable frère mutu aboma mutu e ka koma ko sambela ngana kota ka bino doute na lobino frère soko yebi bango soko za mwasi omona kaka ate ya ka mbongo makamba mbongo isanga raté et puis ça une église bâtiment pour na bâtiment pourquoi batu baza ebele na kata batu ebele wana ayebi nena ko evre ko za ba chance à batu ko za mabala batu voilà to ka pe masona bongo ebele voilà
Voilà, donc ça c'était première partie. Donc, nous avons Simba qui cité. Non. Simba était. Simba était. Simba était soit dans la protection, il y a Nzambe. Parce que toujours déjà témoignage à Denguewala. Voilà, donc comme au lobby, moi, Nzambe, jamais, à Simbi qui s'est marqué comme le niveau où non, non. Bon, on les a dit des baisers ouverts, je crois qu'il va devoir réagir par rapport à ça. Voilà, va réagir. Au moment où tu as réagi, fait au tel cas, le loco, voilà, Nzamba la kisake oza nga oza ngati. Bomala ka ta lo mo za Nzambe te. Umaka elateli, umaka elobeli, umaka ta matia na ye. Asa pinza na kata parole te. Frère, moi je vois. Les gens battu belé. Même si vous avez pour ça na ba mission na muna na nga na bi wazani ya Nzambe te. Voilà, on a bomba mutu. Ah, yo bomba mutu. Mais ce qu'on a la matia yango, uzobaka mutu mo azaka na batu. Donc makamba lukuta kaka. On va témoignage. Moment monga yangwana. Bana bada ko témoigner ba témoignage ati lelo. Bana matia te. Voilà, bana matia te. Mais yo aussi quand même ba mission la baya pa Nzambe. Bon baza ba lia batu ba pas Nzambe. Ba bongo la mitema. Ndenga solo. Parce que so ba ba pas Nzambe. Nzambe limbi sa baronde. Mais siko ka wali za ba Nzambe. Yo Nzambe yo ke la bango mawa. Voilà. Mon Nzambe ke la bango. So ba pas Nzambe combien Nzambe. Parce que mon mutu so tanso ba kosa. Inazo ba ndena zo biso naza clair. Okobo mamutu mais yo te mto bomi ba utiliser yo. Ozomona. Voilà. Ba utiliser neti ba grand leader mingi ya musique à Congo. Baza banganga. Voilà. Baza banganga. Yo ko bisanga ke nganga za Nzambe. Nganga za mona satanate. Il est pour faire du mal. Nganga asa mona satana. So atiki misala wana ayepa Nzambe. Ah, on les sous makamni na Nzambe sikoyo. Yo balobaka na lola, eza na bato bozana pembe na Nzambe, ya na bato bozana kuna. Tika. Voilà les premières parties. Mais l'essentiel est ko tande lola. Ato za kuna me kotaka. Yo nganga so fait nazo ba bien. Ba moni banganga wana. Mutu déjà za nganga c'est la diable. Consciemment, ayebi kinga c'est la diable. Frère, bon tamu so bongo motema. Na ibité hein. Na kangele ba tu saluter. Mais toujours clair, moi Nzambe ko boma motuté. Ozomona, mais soko boma bato. Wana za makambo na Nzambe, senga Nzambe pardon. Ozomona, et puis ça là sincère. Donc c'est que tam so yeba kité. Yana zo bato so ba utiliser kio pour bangam bible Satan aza le plus grand menteur. Zoke lokoyo, et ça nango loko moroté, omaka muta kufi. Omaka mutu msa kufi. Mon yote mutozo bomba. Naza clair frère. Ozoma yote mutozo bomba bango. Donc ba bomisio bato. Ne loko mo simbaki, ne loko mo boliaki. Ozoma na public pe vidéo garçon moko akeneki na okese moko ko beta leader ebsinga fona bimana yo na peso makambo. Voilà, to ba peso makambo. Bando bimana basi. Ayo aseka bimana 50 basi. Soso bimana bango otia bango loko mo na nzoto. Mutoto bimana mwasi wana. Donc il y a un nzoto et c'est dans le bango pe ezo mela ba semence mibale wana yo place aux succès au mataka. Voilà, yo mo ba mise bemana ba se belé yo ba simba finga biso mama misiki azane lo wana libuma ba ngon keni azaja ko beba yo to la ngamso bangote to la ngamso bangote ba ese ba bébé ba mapena mibali ezo mon frère. Donc ça veut dire yango monique batu ya mutu ya bongo nza makoko limawa zo mona mais mutu mso aza frère yem tazanga ko to burunde yimuko atemla lima matama bo funa liai bo ozomona mutu bon parce que 50 ans pardon ozomona siko minu ne funa fi bon lo wa mikuwa ozomona siko mais bato ba bomisaka bato par ignorance wana c'est le mususu mona ça ko bomba mutu te. Amen. Voilà donc rapidement toqué na deuxième sujet na biso fuite ya ba musicien na poto ba musicien ba kimaka na poto. Pourquoi ba kimaka oya suka to yogi awa Wera yaki na ba mission à Londres, Théoki, Bamsuba Mongani, notamment Café Room. Ah, on bien, ba Mongani. Ba Mongani. Tout la mousse. Et c'est Théoki déjà Bercy. Bon. Olivier également, bon, apparemment aussi, bah déjà la position quand même bien là. Puis moi je me pose la question, Nini ba aussi la poto également, Nini ba Wera, bon, à Royal à Londres pour faire quoi? Je ne sais pas là ba musicien. C'est pas on peut comme demander, comme peut faciliter. Mais ba musicien ba kimaka, pourquoi ba ya kima la poto frère? Yo allez la 4 millions là. Amen amen. Yo kimaka te parce que zo na notika na poto parce que zo na poto. Amen. Oya ko tika la yo. En Europe. Voilà, oboya pe ozo. Na lobaka, naza grand frère ya bana nyo subino bobota na poto. Voilà. La pesaka moko ya bino congolais ayoko botanga ya. Ah voilà, quelle grâce. Prêtre Mobo à l'époque.
frère chef, donc par rapport à futur musicien, parce que vous avez un quartier la terre, vous avez un peu de tigre à la poto. Vous avez un peu de bino, bien vous avez un peu de le mouvement, on benda la guinée dans le benda la bakima. Non, on a bien la zone à Kinanga parce que nga la zaki na boloko oyebiti. Na landa bande ko landa na Bercy. Et puis peu ko landa bango, maman nanga tilenga billet, maman François tilenga billet, maman nanga mona Paris tilenga billet. Voilà, donc ba billet ya belé. Et puis yemo ko fait tilenga billet. Voilà, nous avons un billet belé, nous avons même la bateau. Et les gens ont un visa. Voilà, nous avons un billet belé, donc on a la zone qui n'a. Voilà. Donc, maintenant, on zone qui, on a une intention, on a libéré le ticket, on a un mouvement. Maintenant, on a Bercy, tout le bagage est au monde d'abord. Quand on a pour Betabo, là où on participe à Bercy, est-ce que vous avez une intention après tourner aux zones à la banque mouvement? Oui, on a une na yebeka kino na kozonga na orchestre mais les familles na Kinshasa grande sœur na ya Rebecca que je dis bonjour motema papa Domi ya Rebecca déjà apex c'est peut-être une musique en côté on est se retrouver na boloko orchestre et voyager et puis maman nanga pe abisaki ngai ke alingi mama musique té na ba sœur nanga na maman Françoise donc famille linga ki souté voilà donc mais il y a un peu après Bercy, on peut n'attirer la ligne dans la soute. Voilà. Donc nous avons la raison dans le Tigali. Bah aussi bah. Fait la Tigali qui était dans zone. Zone qui n'a pas raison dans la famille dans le Biwana. Je trouve que ce là. Tout parler sur l'aspect général. Voilà. Sur le plan général, M. Bayaka, on va t'acquitter ça, Kimba Tigali. Est-ce qu'il a dit parce qu'il va foutre un baron bien ou alors c'était juste pour habiter à Poto, bon, à sa vie, bon, un musicien, bon, à carrière pour Kima, le rôle de la place. Merci frère, Nathan, versé mon bien, mais Landa Bissou Malamo. Nathan, versé moi dans Proverbe chapitre 22, verset 7. Proverbe chapitre 22, Proverbe 7, verset 7. Fais-le longtemps. Je l'ai au nom de Jésus-Christ, le riche domine sur le pauvre. Les riches dominent sur les pauvres. Celui qui emprunte est esclave et l'esclave de celui qui prête. Frère, les riches dominent sur les pauvres. La musique n'a pas Congo, frère, ils appellent arnaque à Kosakanate. Le leader, on a un frère. Tant que vous avez un nabino, il y a un monde qui a la chaîne. Si vous avez un chaîne, vous pousser au long pour comprendre. Pourquoi vous avez un chaîne baza bleu, au monde au petit nzemboupe, à mimi bino na ba poto, au petit ba concert, à refuta bino ba miette. Aux hommes on attend ba concert, bien na bino vérité, que c'est surtout na kin. Ba concert ba futa raté. Beaucoup beta 1000 concerts na kin wana, ba futa na bangote. Ba futa ka so bo déplacer. Ma ba futi bino. Vous avez un transport aussi, non? Un transport, combien? Aux hommes, aux musiciens, il y a le cabassi, ça n'a pas tout, le monde. Il y a un monde de musiciens, on a bien aimé, soit comme une poteau. Bateau au fumulaye. Ah ouais, bien aimé, c'est une vérité. Ils ont mis la musique dans poteau. Poteau, banda pas musique dans la poteau, avant de gagner ça. Ah ouais, même, donc, et ça même, ma papa Moroboye, à Betaka, on a Johnny à l'idée, frère. Répétition, pamba, bozo futabino. Ah bah, foutre un poteau par heure. Et le cognos, et là, on combat balabala, et là, on a la toilette, et là, on a la femme de chambre. Bah, foutre par heure, frère. Donc, il y a une répétition, 3 heures, il y a répétition, aux a rémunéré. Tout le monde a besoin de bloquer un mais il faut bâtir. Il faut bâtir. Surtout quand il y a ça, frère, à son voiture, tu vas câbler la voiture. Net tant que maison mériaka bah tu vas quand tu vas voir voiture on a la témoigner bien voiture y a un tel mon dossier là qui un tel voiture un tel na ko ça bato tout le monde Marie Paul a lobango to baka wengia bango to ensemble ba sombele ma voiture na yazo ma voiture a sengi mbongo pa wera pa batia voiture na mai ba boyele ba be ofuteka mbongo na kisasa ya Marie Paul atikala kana allez bah c'est le peu de Paris bah biso pété to bandi ozomona donc ça veut dire que bah mise ba kimaka na poto ezali kambu ya mbongo ceux qui bazana bango rémunéré ba ko ya ba ko zonga mais ceux qui bazana rémunéré déjà na ba album monde ba album wana ah wa bango ba déclarer album baza affilié na ba sabam na ba sasem bazo ba mbongo baza so affilié sous na ba soneka ça veut dire que non ba mise on a tout ba leader bazana affilié kuna ba donc album ezana kombo na ye makambutu banzemu na kombo na ye mais monsieur tango na poto afungami
mais oka fait nanga do akonga loba donc ceux qui banzemu tout a pesa qui na ba kombone le laza millionnaire mais le ba tu ba soma banda kuna banzemu na ye ba parole na kim tant so plus $100 tant so ba plus au basket ozomona Shibida na été so yebi Shibida mutu asala ba créer maison mère tu es allié après même kofi banzemu akidia kitoko boyoka wana mais tala Shibida ozomona le so na atikali na poto wana ça sala mabe au moni siko donc ba mission na ba kimaka pourquoi ba sala ka rémunérer yango ba kimaka salamoko c'est vrai que moment la bango visibilité mais en réalité ba vivara la mendicité ba mandia ya kosaka na ba loka biso betelo loka biso ba frère JF na ba tene ba senga raté moyente ozomona ngana kino na lobarango mutu moko bona kino na lo sengi mbongo lobana ke yo bando ya mboko za mbongo pala ngazate ngazaka pire vie na ngamo ya quartier Jacques Lunga tika pe biso moni ya Jacques moni yende na okena ndako na ye na obengisa na passe à la maison omona mna thérapie nga mbongo na zona coffre na boaki na coffre voilà omoni elle moko pena na omona tario mulongo na pesi mbote tario mulongo omoni donc eza na batu misusu frère nga ngana tubiso makambo wana te mutu so mwana kini pena alamuki na tongo atie cravate abandi ba bureau matolo via abandi ba musicien via matolo net ba wenge bango balobaka matolo obligé et que ba kili ba borango omoni mais bango bazo kotisa ba mbongo da chef en fait ba so ba musicien on a frère ba kimaka parce que bazaka rémunéré te bazo mando to tangi na verser ba riche bazo dominer ba pauvre baza mité mabe bazo mona baza mité mabe mais par rapport même à la rémunération de Ngozolo Bawana na ba structure ba groupe nenge fonctionner kawana na ba entrer au ba code saka est-ce que ba leader ba capable de rémunérer bon sont capable de est-ce que baka déjà ba contrat et album oui ba toucher à combien contrat et album mais surtout na ba musicien wana tant ba tsaka ba nzembo na bango na album est-ce que peut ça bango bon rien mais nzoka album wana il y a du bon pas producteur tu n'as pas dit que ils ont Cameroun pour Koufa GPS il y a ça 200 000 à l'époque après ça 200 000 mais tu vas aller à Mourne tu vas Madilou tu vas 200 000 mais par contre ceux qui non Madilou tu as sa mission à ta mongo mongoté non comme na Adrissa Tipoti pas bêti les solo à Kepena Koloba que moi nanga zobel albi Madilou albi zelaka kufa comme to kundai zelaka mona kufa bongo to kundai frère ata yumoko et c'est un coup de passe écoute que na yoka pe Adrissa Azolo ba pe même bien nanga mona lingami ya Jean Emene pa ndo futa batute ozomona frère ata yumoko batu so ba ko faire futa kamia futa nini ba miette bon moi quand même pas ça mais non on ça fait on ça ngo eloko moko te nga na bête na quartier la terre frère so ba pe so chaque fin du mois $100 fait on ça ndako $100 na ba gomme na biso to zalaki nango ndako no faut $100 te kolia na yo et puis balingo lata bien so yo lati sapata mabe leader la kobenga na yo donc azo tinono ke neno ko défendre ko def so biso ba frère Jeff heureusement to ba na poto na kitaki na mo bilamba na ngai et puis moi na ngaza na poto na ba camarade na poto bazo soutenir yo ozo mon frère donc eza baza batu mabe ozo mon ya so le frère donc en réalité leader nyonso wana ba bela ta ko bela na so vérité avec nazo ba on a motema ba batu mabe ozo na ka to te frère na landa Zulema et Zulema chanteur moi mbaka na BCBG bazobela na OK bazolinga balekisa ye bazolinga balekisa ye frère album na bongo simbité il faut muta leka mais album c'est bimé déjà mais ba te rappelle moto Zulema loba boy ba pesa $10,000 aki ko pesa ngo JB abombela ye asimbela ye tant mo ko zango besoin a osenga ti lelo aza 10,000 ngote les lois à 10 000 ans. Mais si vous avez une boîte, à soumis 100 champagne, vous avez frère, poto pamba pamba, à tout bali sa mona, vous avez siko. Mais vous avez 10 000 ya Zulema. Frère, il y a un senga bakinda, senga loba, à qui ko senga mbongo mwana ne o mama na zo bela. Ba pese mbongo te, mais si na boîte, à soumis 100 champagne. Vous avez frère, donc baza batomite, donc ako lingate au matin. Il faut yemora zala. Il faut yemora zala donc santa to mutumbele et puis na banzemu na bango tala orchestre na bango animateur soko lingi ozala animateur na orchestre animation na yo faut kuma leader musique kuma bongo
L'animation tout na combat leader. Ok, c'était comment bon. Vocal a bien, et le thème le bébé, ce combat vocal est une adoration et leader. Vocal a bien été. Il faut que vocal combat leader les anakati. Tout le monde. Quand tu peux le sexe, quand tu joues sur la voiture, tu vas quand même dans la kala. Au début, maintenant tu as un combo non, un leader. Au moni. À l'époque, il y a ça, on a bien. Au moins. Frère, adoration, c'est le diable. Mais foutakabat. Ngaba mission ngai frère bako témoigner place Bazali. Na même ba mission na Brazzaville. Frère, tu souffres quand on peut être producteur, toi tu es producteur, le général Dabira. Après ça na talambon frère. Na ya na mbongo na siège na kabolela ba mission. Na ba tu zaki na bango ba to bureau ba siliki ba betanga masasi. Oh. Ouais. Pour passer la mission. Ba silika pas souci nanga bana ba na bango. Moni na ça la ça na bien. Baso mami tuka ba tous ozomona mais ba tuana ba okoma na mbongo ndenge nini tozo kaba mais ngapo nanga mais eza orchestre eza société tambongo koti photo sepela mais nzoka nde tamola ka bongo te nzomona ba petit na fo ba kemba fo ba luka basi mais pourquoi ça la bongo motema mabe frère la méchanceté de l'homme nzomona oli muto a souffrir oli muto azana gamme na yote nzomona ngana lubarango ngai papa wemba marqué ma be na ye papa wemba marqué ma be na ye mais le mot papa wemba ngana sepela na ye frère na orchestre na ye sala banzembo ndenge lingi zwa politaire ndenge lingi et puis na koya ko yembela yo ya que lui vous savez ba redi bazo briller na orchestre ba stino bazo briller na orchestre ba Luciana ba Lujo la ki sa tala na yo na produit et puis na ko yembela et puis papa membela na ba tout ça beto na fi ba te ma yembeli même ngali fala yembela nga vous savez bolam nengo wana fait bolam ya papa mba yango wana oyo ngai na témoignaka ko fi ko to fali ka ke ça l'album ko ko longa peka ya fali yango wana pesa quand même ouverture aussi yalo apesa quitté la preuve bango baloba avant ça bon nana za pour fallait ça l'album bato ba yana bato ba ki oui bato bazoki ba mbanu na bango mais musique eno yembele quand même ya katila na ko batama mais ba ko faire baki mais c'est peu la quitter ozomona mais c'est peu la quitter ozomona donc asa on a motem asa yango parce que omoni na niveau fali à servir qui na orchestre wana quand même fallait que pesa après ça qui malgré lui mais na boule que simbati ozomona pas yebe ko simbati be ka ko vendre lango maintenant be fallait passer yeba le bito zu code de déverrouillage loba kiango na loba on a quartier la terre na batu mbele bazo code de déverrouillage moko zongo na ténèbres muso zongo panza mais c'est moi nde bato boyokaka ozobi banzembo ba Sodome Gomorrhe ozomona barumba ya solo banzembo ya solo pona nzambe voilà les restes mupepe na za pembe na pembe na mais voilà ba misa ba vete la quartier la terre bien bisanga à part nga na fali frère bato bamuna kanani atela ba camarade nga bozawa na bokoma mipepe na mipepe parce que bobima na leader a bebisa ba fina bino bo pesa bana bo pesa ba para ozomona et puis mingi pe boza bokina pe ko loka code de déverrouillage simbate bobomi pe so ba para mais bazo senga bino biloko mwa mingi po place ba fenga ba senga place ba kangi photo bimisa yo nano après bono sele la biso donc yom to beta na maison mère yom to beta na BCBG yom to beta na quartier latin yom to beta na Viva la Musica ba orchestre wana yom to beta na OK Jazz na Friza o bima na yote il faut ya panzam to te zonga pa satan abimiso na biloko ba kanga yo fetanga langa misemo OK Jazz ça ça succès yo yebi quoi nini azo code de déverrouillage la preuve akamona mena bato ya voilà ozomona voilà donc pour bima il faut ba bimisa yo après pe yo bandi osala makambo na yo tanga nanga misemo ya moni maison mère tango héritier longwe balinga kité ba finga ye kaza na sida batuna bena wera atabo voilà pas bien que tu kanga ya obimati adeta lobango kosanga na biso te kanga bato na bandundu baliemba la moko héritier asali makasa mobali na kindoki abimi omoni faire ndenge moko yeko ti lelo bafinga kayeka fabrikas boyebi boyi makambo na ye boyi makambo na ye misele moko to kozali boma wa de fabrikas asa misala mabe makasi c'est mon petit la linga mingi mais ozomona mais kisika ya miziki voilà
Vous avez mon frère. Et puis, minga ba homosexuel. Ça ma cambo, ma cambo. Ah, vous avez mon asiko. Donc, yango tozo le frère. Il faut pas bimisa yo. Ata fabrica ça ba finga it. La même photo na nenga yaka. Mais tant abimé comme moi na biso. Et pour ba linga ba riba te ko bima. Tanga misemo jibo ibi bima. Azate. Azate pe akozala raté. Vous avez mon. Voilà. Azate ata fabrica swana. Tanga misene moko aza abima ka moko ina fili baloba na raté omona ngo sikoyo omona ngo Ibrato pe amekaka me bon Ibrato erreur asala déjà fabrica ça a benda moto akei ko sa filer na JB JB a bendi moto vous omona et puis que porter comme un piano ko bimate bata ba misaka batuté JB a pesa batebele ba $10,000 qui ne ça l'album wa pas album. Mon frère, ce sont des sorciers, ma mission. Ce sont des sorciers, incarnation à diable. Vous avez tant na quartier latin, tant na mission yobi na quartier latin Bima, ati. Fallait le banc noir sur blanc, toujours code il y a déverrouillage. Voilà. Fallait un code de déverrouillage. On peut me fallait payer, elle m'a été mais la ravion. Il y en a sur combien il y a tombé ni rien avant. Vous avez ce point parce que aibi que vieux, au linga qui tenga na Bima. Voilà. Vous avez un tel abimisa un tel mutabimisa muto azate na tanga na misa oke jazz abima azate a freezer azate moi muto abirebo alali moko abima ko bisoki mimilei alimwe oko bimate po bakanga yo quelque part na maison mais on a dit la cause na fana kitoko wana yo na lela ndeka ali akalo kwa soso muketonga muketonga vous avez voilà donc oko bima na yote. Et puis à part peu ouera na JB tanga misa wenge yo biaza a briller ati pour les deux wana ba boma ba moto ba na ba nyonso les autres vérité et ça ba guitariste yo tangela nga misa mo yo bike na wenge 4x4 ba ki ba moto ensemble et kazo briller asa neti ati deka asa akozala pete pour les deux wana ba boma ba travers na ba étoile na ba ya mo ba mbale ata ba kabwani ba zonga naka ba yibi ba sacrifice ba sala pour na orchestre wana potelema ba yebi on de wana bakana ba respect makasi mo mibali ata ba soni ndenge ni ata to bandoko la tia bango bando kutana bango erimoko to ba yebi bana ba alliance basala fait ça ba alliance bo tangela nga misa beto orchestre mo abima zala kaneti na quartier la terre to a deux so bo la nanga boy pour la suite code de dévoilage pas nzambe moko so pas satan fali na clair pembe na pembe iso banga makofite ba mbelite bindukite po mututu frère okufa na zo la nanga po okufa mais c'est après la mort okindwa. Ah, yango bien aimé Kangmana Yesu. Pour après la mort, on va en paix. Quelle grâce. Voilà, donc la raison, ça va monsieur bâtir à la photo, tout ça va parce que salaire est raté, rémunération ballonné est raté, assurance à vie zate. Ça dit on met la musique, il m'a joué balobi en monté. Voilà. D'où Bakimaka, alors que Moussa la bonne musique. Voilà, donc c'est comme ça de génération en génération. Surtout au Abdo Betane Pekayou, musique Pesili non. Pe la limbala. Comme na ira na mouvement ma musique lali. Ngala mula bena JB frère. Tellement que azalaki ba pipi. Omoni ba pipi ona tant bato bomo réclamer ba moni que ba musicien effectif ba koli au changer. Si ba sala balona G amema bango na poto po tika bango na poto. Po sa tika bango na kini, ba no teka panzi likolo po bato balinga mataka donc asala ngo malgré lui. Tellement que ba o baza wana frère naza nga za pembe na pembe ba se sacrifier pour na orchestre ba pesa ba papa ba pesa ba maman ba pesa bana ba pesa ba yaya frère maman so vérité ba pesa ba leki bo baza wana moi parce que abalukela bango ezate ba petio kaka teke bo bango na poto et puis on peut baza wana frère tala bango pe na niveau chant rien tout ça la clair niveau chant rien niveau pena musicien rien vous avez mais on appelle ça makambu yango bavanda wana voilà donc to ba nous naka wana bango pe babobe ko sala bango po awa na boma 3 tika na fanda kaka po personne akei na boma susu ya passe za passe moi makasi je crois que tu vas vraiment moi va bozo mona quand même pour la moi awa donc comme la suka na ngapiro mbala linga café yorumbali Mbote mingi na Benji Ongenyi. Benji. Voilà, donc la bourse a été pété Picho Pacho de Norvège. Général Richard
Toubé. Moi, na quartier. Voilà. Donc, tu as commencé à faire Jean-François Fongi pendant aussi cette émission. Oui, il fait quand même Balanzam également. Donc, Basouka pour toute cette émission, frère. Mais habité, Natanga toujours combo ya Misemo ya Wera, Serge Mabiala. Ah, mais on a appelé ça, à l'ougra pédayo. Je te dis, surtout qu'on soit là. Un bon chanteur. Alors, Lukayo Pemingi. Serge Mabiala, Nzamba Lingyo Mingi. Message kana zango pona yango wana. Nzamba Lingyo Mingi. Kokufa mupagano te, eza pasi mingi. Nzamba rotuna yo parce que yo il faut cela Nzamba. Ndenge nga cela Nzamba. Ba église batimate. Pesa matea. Mais pour aux années loko wana, za Nzamba. Et puis c'est les îles autopé c'est mbote. Mec d'ici. Il y a lingaki mingi pour le barafecter le roi biso. Nzamba albaki so bino bobo ko loba mabange ko ganga. Donc papa fingra pe moi mingi, fingra makasi trop. C'est les îles, bah ils ont fingra mingi. Ba maman, ba papa. Et là on toroté ayati kango. Voilà. Toroté ayati kango. Mais abumela mboka. Ça blum c'est ça ba arme na bango pour ko déstabiliser adversaire. Pour déstabiliser adversaire. Mais nzamba osala grâce à otikango. Toyema nepenze mumoko nzambe pour otiki Congo. Nzamba tiki Congo pour tiki Congo. Ya moto le ya bundela mboka. Biso bito bundela mboka mais à partir de Jésus-Christ, on a fait une très belle chanson. Voilà. Merci en tout cas mon frère, merci na batu oba landi biso. Donc comme cette émission, tout le monde a émission, on arrive vraiment en plein air, vous avez moi image, vous avez moi frappé quand même biso, mais c'était quand même important parfois. Donc j'ai mon cadre boyé. Lengi. Les gens qui tombent ma casse, je crois que vos lignes en haut, c'est pas non. Dans votre proposé bino lelo. Tout le monde a mon frère. Donc tout le monde a l'emballage mon frère. Voilà, nous sommes on est toujours ensemble. Vraiment bien aimé. Lucas a une relation personnelle dans Nzambe. Moutouma kosa yo te bien aimé que yenda zana Yesu. Bengaka ye papa, bengaka ye mama, aliaka yo bambongo, bien aimé. Kanga mande na Yesu. Nzamba lobaka, nzamba ondoswana yo. Nzamba mta protégeaka. Jean-Baptiste azaki neka lilingi. Azalika lilingi, azalaki Yesu te. Mais bino lobo muta batamba bateme do. Kosenga batu badimi ya Moïse, bien aimé, ministère ezali ministère ya ba roi. Frère, sacerdoce royal. Et là, ici, ministère, il y a un roi. Pourquoi? Jésus-Christ a descendu, il y a un roi David, Salomon, ligné na bango. C'est au biso, roi. Vous êtes de Dieu. C'est pendant que vous mourrez comme des hommes. Frère, tu es roi, mon frère. Aux reine, ma soeur. Papa, aux un sacerdoce royal. Yoka rêve. Si on a une chose qui ne sera pas béni, si on peut quand tu as des jours, bien aimé. Jeune, bien aimé, ils ont ma bêtise. Ils ont bien pour la santé. Ouais. Mais pour ce que le diable a na génité. Diable a au nom de Jésus-Christ. Na tango kala. Bazuli a bien aimé parce que plutôt ils allaient quitter. Même quand on a cancer, betaka une semaine qu'on liat, on a na pourquoi léger cancer ko kima. Maladie ko kima po. C'est autre chose. Mais c'est vérité. Frère, si on a pas médecin ba yebisa yo. Parce que tant biloko biso to liat ko nourrir maladie na yo. Mais tant au privé, ozo liaté. Maladie wana pour ça l'émission sur yango pour la makambo na bika na koliate ozomona mais bien ba ko sayo te ke bien mena bonzambe ndefo okufaka nzala te okomi boye ndoko mi spirituel lukuta kama na Yesu tambola na Yesu bien aimé nzamba ko batela yo kamona ba camarade ya mabe peut-être famille de tinda yo na po ayoka makambo na ebisa ka bango ba bloka kayo kamona na batu ya mabe pena misala ya mabe bien aimé banzela mabe ko kindaka te bien aimé nzamba ko tambola na yo nzamba ko sona yo pe ndo ko isa banguna na yo akofungula news kanga maki na vie na yo bien aimé yango lobi na Jean 3 yo la tanga fese mon frère libisanga et yaka yo mo yibango Jean 3 chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde il a envoyé son fils unique afin que quiconque bah bien quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle bien aimé ozo périr la vie na yo na libala na yo na santé na yo bien aimé pourquoi na misala na yo na ba projet na yo pas besoin musika na nzambe olika batuba sambela la yo mais yo moko pe sambela Jean chapitre 6 verset 6 Matthieu 6 avec côté na chambre na yo papa ko yoka yo bien aimé nzamba pambola minga ko le bezali mais nzamba pambola bino to kuta sona frère Alimia pour na ko teya bino au nom de Jésus-Christ. Bye bye, à très bientôt.